Voilà, à chaque fois qu'à moi, si la mère mène à Fachi, Azana Bilili na bino boyebi kaka ke ba information, vous allez lier na yemo grand prêtre Fachi, et d'aller lier na UDPS et pourquoi pas il allait lier na République démocratique du Congo. Ils allaient lier na le peuple d'abord. Ah vous allez beba donc bozomo na Kinshasa, ils allez ningana ba province, ba to basali ba déplacement pour ba retala ba nouveau ministre oyo ba bimi na UDPS na ba lier na bango. Ils allaient ko la maseki voilà, chaque chose a son temps. Merci na ba félicitations pour Pessingaï na émission na Salaki, une émission relative na marameleki na matadi. Mais tomboni sikoyo ke gouverneur a bengi vice na ye ba sololi ba yambani vice a leli sous davantage et na suka alobi asa ya nanga camarade nanga to bandakala toyokani na biso boyokani donc c'est que problème ezalaki donc boyokani na biso toza na biso bien donc on dirait réparation moko salami ya mbango parce que peut-être bandimaki te ko beta ndenge wana et beti et sopi ngana boy ko pesa position nanga naloba ke ba continuer pour ne pas blesser les autres mais na ebité est-ce que baza ko mériter vice na gouverneur va diriger les sous province ya Congo central na yebité soki bino bobo nango ndenge nini bo pesa makanisi mais na on repose sa position na ngate pour blesser bat voilà nazo yamba Saint Thomas buka mona buka kwikila ye ndeko nanga un grand combattant Fachi mo ka révéler qui est à lobby journaliste et combattant ayeba depuis Kalambai bon to comment na moi pour Saint Thomas à expliquer bino kota kenda parce que na mona ngi susute donc tout ça na matinée politique matinée moko très spéciale pat moko mona lelo ba ministre oyo ba bimi na mukongo ya Etienne Tshisekedi wa Mulumba na mukongo ya Augustin Kabuya photo lobango na mukongo ya Kabund akabund babundi bitumba makasi to reconnaître yango voilà Saint Thomas Kota na plateau ya PPI, la presse présidentielle indépendante. Merci na Augustin Kabuya, le secrétaire général ya UDPS, ayambaki biso lobby, a honoré biso, ngana bisiye ke CG honoré biso. Ya bino ne bo honoré ngai. Ah bon, donc c'est réciproque. Merci na CG à considérer PPI. Ezali pour na bitumbate na presse présidentielle officielle ezali kaka ajoute to la ko épauler bango côté bango ba keité to kei parce que chantier za munene Congo za munene et sans oublier également chef de l'état yemoko za munene donc Fachi za munene chantier za munene presse présidentielle wana bango moko na ko sabinote ba kokati fora appui même biso peka PPI pa musu ba créer Tochapwa na chef de l'État, Tochapwa na RDC pour Ekene Liboso. Saint Thomas, bonjour. Papi Kamwasi, tindika. Obi ko tindiki pe ekomi réalité. Oyo eza flatterie mais Papi Kamwasi ngana e tobanda depuis que ser soit la muka lo bakalambai. TKM hein, ngongolo merci. John donc Bazaï Marius Munga Marius Munga Charlie Moussoaï l'autre John Manga Bazaï Belé ba 30 titenge tout à côté wana donc voilà donc na papi comme si mais mama politique venant de rotango venant ye na mama IDPS nzamba mona ngaye moko témoin Saint Thomas pardon kotsanga na bi yakumona Augustin Kabuya oyo tindika wabi ketaka Kamwa sazi Augustin Kabuya maman tindiki DPS maman Fachi azui pouvoir ndé remercier au tindiki pe pouvoir remonane pour aller dans Saint Thomas na lo baka makambo muto akomona na misu ne facile mais za mambo Bible te okendo zo philosophie examen d'état te ya doctorat te au passé c'est mais makambo zo mona yo moko na misu avec facilité pour les évangiles ce que monité condimate mais tindiki DPS azui pouvoir soko ignorer état lui et puis Mikolo na les fort d'otane na tomo lobo on est PPI. Presse présidentielle indépendante pour moniteur Fachi azui pouvoir
Baké PC, bakaye de charge à bateau, la plupart bazo démérité. Je disais que même il fati bateau, mon bazo air mon démérité. Baké présenté, que non, on est chevronné, c'est eux qui peut faire quelque chose. Voilà pourquoi mon frère, mon confrère, mon ami personnel, parce que il y a côté l'IDPS na pouvoir, tout ça l'IDPS na pouvoir, hein, l'esprit a bien, c'est non comment quoi, pour na Saint-Thomas, mais hier. Toba niango toke nango ti babimisi ba candidat soki puisque avant ba pour na candidat comme na bango ya ebina ebisa déjà que non les sera candidat comme ça pour ba écarter Fati pour Fati déjà président yé le témoin parce que tant on bilo wana to sel pas ça la beau presse présidentielle au côté biso na yé amoni rien ti mo kanenge que sera le ba on va créer presse présidentielle indépendante parce que y a la capacité de contrôler Fati qui tant qu'on représenter pas bato qui tant qu'on les compte bato intérêt. Yango la sali PPD, je l'encourage en tant que coordonnateur net singa bonana ngape simanae. De soit singa appel ka banga na nga ponga na Saint-Thomas et puis ici on est libre. De l'autre côté contrainte. Donc yango no moni donc yé Fati na yebi ke yo so monité bango ba komona ngo. De so yo monité bango ba komona ngo ba koyebisa yo ke non voya papi ka moi tindika coordonnateur ya PPI presse présidentielle indépendante presse la seule presse Oyo et Zaki qui accompagne IDPS sans demander le coupage, mais les l'ont oublié. Là où il y a les intérêts associés à Bangote. Maintenant, il y a les autres qui bénéficient. Ce qu'on a PPI, NNCG, Ogise Kabouya, Ayambi Bango, un jour, il y a personne Ayambi Bango et Rosala Mala Mouming. Et puis, on a besoin de créer une section lingala à PPI pour tout partager, à tout expliquer à Maramnao qui toko, Taraka partout dans le monde entier. Dans le monde entier, est-ce que les pays francophones non, net dans le Japon, est-ce que c'est une communauté congolaise? Oh, solo la parole en français, jamais, toujours dans le lingala. Mais tant que vous étouffez le lingala, on a toujours continué à dénoncer que cessez de nous étouffer, nous les lingalaphones, il y a presse présidentielle dit. Donc on est là pour vulgariser les chefs de l'État partout au monde, parce que là où il s'en va, il s'entretenait avec les Congolais en lingala et non en français. Je vous parle en français parce que on sait aussi s'exprimer dans la langue de Molière. Donc taisez-vous quoi. Mais lingala ndépendant de ça du président pour base souhaiter de magité. Yo na français non ça la rien. Merci. Voilà, Saint-Thomas, tu beta mukeli solo, il y a secret. Il y a beaucoup de Fati. Est-ce que c'est vrai ba Congolais ba pesi Fati pouvoir? Je dis et je confirme les locaux à la micro na yo donc wazana tembe aya rolukanga i kombo na ngai Saint-Thomas numéro na ngai WhatsApp ezali plus 243 89 510 39 59 Fati pouvoir robomoni azui na décembre 2018 ezali na la formalité mais pouvoir normalement spirituellement et puis d'une façon ancestrale azwa yango pa ba Congo. Donc pour ne pas frustrer ou léser les autres tribus, il y a Congo, il y a Kinshasa en particulier, Banderonanga, Bategena, Baumbu, n'esprit à bien. Donc côté on a bena bozalaki na binote meleka gine na Kinshasa. La cérémonie s'est déroulée na Njili, précisément dans le quartier 7 en face il y a hôpital, il y a chinois, il y a 7, il y a de plus précisément dans morgue. Donc cérémonie les gars et cérémonie wana particularité nango nga Saint-Thomas lo sepel sakanga zake et les gars la moi. Et les gars bena la moi Fati intronisé comme chef de l'État Mokonzi Oyo Basimo Kimbangu Badiangenda ba Etienne Tshisekedi Batiki na na août 2017. Témoin de l'événement, actuellement conseiller donc CP, conseiller principal et chef de l'État en matière d'enseignement supérieur et universitaire, conseiller Teso Yende Asimbagi Fer ya Rouge Azo Melantsamba Azo Boaka payé nem toazogi maloba parce que aza chef coutumier le cas pa ya Papa Nkwedi l'un des pères fondateurs ya IDPS na Katanjili na moi makasi cérémonie d'intronisation et les gens n'ont beaucoup de choses à va présenter on a Fati et Moro Asimbaki bidon nene il y a 1 litre et demi il y a un tsamba plein azobo quand on a mabela bani na kata lupango tia bimi na balabala azobo kaka yango na suka nango ba introniser et puis conseiller te zo lobi boye o to kangisi awa na se yango nde ekangami
likolo banda jour wana nga Saint Thomas buka mona buka kwikilana koma ko veye kaka na otala kaka est-ce que nanga kotanga ependa Félix Tshisekedi président de la République. Donc je disais que na veya kaka pour que ngai en tant que Saint Thomas buka mona buka kwikilana na terre bana monde na évangile ya soki omonite kondi batena mona vraiment que nanga la munoko na ependa tanga Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi président de la République. Donc place wana na telemaki papi kama sina yebisa yango yo yebi tozaki no na matadi na beto yango na binga ba yebisanga ke yemto za président na leka kapela mikono na lobike na yoka yango mais na moi zelaka eloko wana koka jour na mona yango nde na ndimaki no pouvoir route pa ba Congo pour ntembo yembaka na cérémonie na ntembo ba Congo. Encore une fois merci na bandeko nanga ya Congo central bané Congo encore une fois merci parce que boyoka ki biyoka yokate pour confondre les détracteurs rebelles et puis les autres zana Félix Tshisekedi président de la République démocratique du Congo Mama Sola na Paris ayebi pour yende mokonza masolo Mama Sola encore une fois merci pour les camarades c'est bino boyoza bandimi évangile les leko kisami. Voilà Papa Ntezo aza mystique ayebaki nini ayebaki ke ba Congo c'est-à-dire président Kasavubu asalaka remise et reprise na Maréchal Mobutu a salaka coup d'état. Alors sur ces remise et reprise et salami Fachi na Kasavubu avant même à comme président. Donc ba 20 tezo bazaki mayele ba yibaki déjà ba salaki remise et reprise na Fachi il y a indépendance. Donc ba su pouvoir ba pesi Fachi avant à comme président. Donc tezo ayebaka déjà masolongo bien avant. Voilà. Tokengi na matadi nayo na cadre de la campagne ngana keningi pour la seconde fois pour na forum, premier forum il y a sur l'énergie électrique. Mais curieusement après kolongwa ya président na matadi et Betty gouverneur na vice na assistante et indi. Au sein lecture en ngini. Bon, merci pour la question. D'abord, rendre yo hommage parce que yo ne coordonnateur il a payé presse présidentielle indépendante. Je crois que bana mon naté bagi servi au-delà de la presse traditionnelle qui est traité image de ceux qui le lengeni mais talaka biso la vérité. Tu étais le premier à rocha yango père l'exclusivité na on a mona yango vraiment tu as été à la hauteur. Hein, à la hauteur mon frère il y a réalité à boulot na biso donc encore une fois tu nous as représenté valablement biso ba to média en ligne parce que ngana sele lango audience mon na président Fatita Wazaki na président rassemblement pour na web c'est que biso presse en ligne les to tchara ba activité no mibimba depuis rassemblement koleka ba TV traditionnel na ba journal et que soko zu pouvoir honorer biso mais loko la bango ba ignorer biso que ndeko nanga yo sala on ndeko forcer kaka to ko zo mérite na biso s'il faut qu'on nous crée statut particulier pour l'habitation donc pour compléter pour on va le faire nous avons les appuis il y a besoin ça y des personnes baby combat n'habitation bon ça la libanda ton akati baby combat oyo biso presse présidentielle indépendante tout ça le coup ma fatigué to laxi monene forum wana ndenge le kaki na Congo central mais pour un scandale le kaki na Congo central nanga na ibsa monde entier que bato balandanga na ibsa bango que ezana eloko moko oyo ko kabola biso na bande ko na biso belé à FCC ezali comportement moralité na façon puisque moni bango ba mesana na moyibi ba mesana na légèreté ba mesana na ba n'importe quoi lelo moni nzamba zo confondre bango ba message biso tozo biso ba Saint Thomas to na eloko to ko flatter te o moni so zaka na mbongo zaka ya yo so zaka na mitu kezalaka yo so zaka na banda ko ezalaka ya yo mais la vérité c'est Dieu qui parle mutu nyonso yo osala bêtise to kocha barrière to ko lia komita deva bokonzi ya fati nzambe akobanda ko confondre du jour au jour. Est-ce que bi ke ba gouverneur nyonso lorsque bazaki voter après fatia yambaki bango na séminaire après ça ki bango ba recommandation à lolenge ba kobanda ko tambola et que ko tambola bien te yenda ko yeba justice ezana pour s'occuper na ye mais lelo yo moko so mona ba gouverneur la plupart baza FCC zo mona ba comportement na bango ndenge nini donc déjà côté moralité si ça dépendait que de Saint Thomas na gouverneur na vice gouverneur ne faut pas démissionner y compris ba complice na bango ba assistante na bango donc on ne peut pas se prévaloir que vous dirigez état to province munene loko la Congo central province historique et peut pouvoir rebisa ba province ba ndenge na ndenge lelo za place makamuto bandela ya Congo ezande province wana mais boye ko zo mutakala moko bo exposer si ma bentera mama moko boye soki mama mwilu soki mama na nyango soki mama mimi donc
vos bêtises bo exposer ngo et puis ba responsable de autorité moko boye namoni la police a représenté valablement namoni ANR représenté valablement et ces gens là bazon raisonner quand tu dis tango Kabila tango n'importe quoi on peut se permettre de faire n'importe quoi aux tenir au peuple congolais a contribué aux unes de Komobal ils ont filmé Bolumbu na et tout ça au salon intérêt à autorité en place il y a chef de l'État au nom il y a eu moi Simoro assistant il y a gouverneur qui n'a jamais été nommé même par l'ordonnance présidentielle ni moi encore voté mais ils ont commandé ma service à l'État et ça les la rayon musala volonté na ya complot na yo donc sur ce point là on n'est pas content ko filmer ba comme ba journaliste voilà bango ba musala musala o ya biso on a le baganza mais vraiment merci na réseaux sociaux ndengo yaki yo mto ko permettre que 100% lokuta ezalaka pana yo 100% vérité pe ezalaka pana yo po soki Titanic ezindaki na ta lelo balinga ba sauver ta mutu moko te po biso to zaka ba téléphone zo to filmer nebo okufa ponde lo remona na lelo réalité donc papa Lutumba merci encore une fois ndengo okufa na yo olobaki beneno ki sasa mboka te Kongo mboka te mutu azaka okufa bango bazali koseka autorité mais bavandisi bagarde corona c'est basibalter momo bazo exposer Bolumbu na ye au nom et montage moko alors dans l'ensemble moi je dis que non tous ces gens là doivent démissionner mais le rôle à baza bato FCC nasna FCC ba congolais que no bobanga FCCT FCC est politiquement soit-disant fort mais ngai Saint Thomas na bisibino que non est simple épouvantail juste pour vous faire peur car pour robang sabino pour na robang sabino parce que moni Botuna Bati, FCC a une personnalité juridique. Toi, tu es le président de la République, à monter ma mounene. Monter ma président, donc, si tu as la Bible, tu as net Melchisedek, tu as monter ma mounene. Donc, il y a tout normal. Mais si ça dépendait de la réalité, sur le plan juridique, on ne peut plus parler ni du FCC, ni du Kashimo, encore de la Mouka. Puisque ça va plateforme électorale. Donc, on ne va jamais s'imposer dans la vie de Congolais. Mais en réalité, il y a des contraintes constitutionnelles salées. Ba coaliser bas à l'ensemble et on est na moi ba mais pesa bande konanga FCC ba orgueil moko boiter ko se permettre ngo moni net ba to aner wana na ba police na ti ba za na ngobula bango no to ba to FCC yo kasi ba za na bulini ti ba sali bilo wana nyosto na ba sentiment tout total ma mimi de l'euro la mona a kangaka photo na Simon Kimbangu Kiangani lokola mona kangaka photo na maman Denise première dame lokola mona kangaka photo na Fachi boye baboye ngai mutu naza na image ya prise ya pouvoir ya Fachi d'une façon spirituelle na ancestrale o Fachi alobaki boye pouvoir tokoya nango eza ya trafic d'influence te eza ya ndeko ya te o tia loboko la kesa leta bako kanga yo do so bino boye bango tenga na après pona tiela bino image wana pona moni eza na batebele yo bule lokolo ke naka kinga tio bimoso ngo bule kaka bozaka ka te. Dobino boza Égyptien ou bailobaki na Bible que les Égyptiens que vous voyez vous ne le verrez plus. Pour appeler Sabino moi ba preuve amike mike ponga na Saint Thomas na Bible évangile na ngai ezaka souffrance te pour moni évangile ya Bible et lesquels ba tebele bandimi surtout ba chrétien makasi bomoni ba kenaka église chaque dimanche et puis ba kenaka ba songa po ba comprendre raté pepe sa bango liboma ba koma ko benga na milimo mabe et que na bisika bikauki mais bomoni ke bango de balembaka soki bazongi bandako bazongi ba benga na milimo mabe et que milimo mabe ke ndakate bango de ba mabe yango moni so ba ke ndako bazongi ba eka na église ba lebi o to benga na milimo mabe ke na bisika bikauki omona ba ke bango balembi bazongi bandako ba eli susu o to benga na milimo mabe et que na bisika bikauki mais yanga évangile eza ya propre eza ya misu na yo témoin FCC eza nango kaka ombre soki FCC zaki FCC mena ngai ma gouverneur à Sankuru Bochab alinga ma vice président na Sénat et puis soki FCC zaki FCC pena donc on va bena nge faire emba mobile akatangenga balinga ki ba pesa cash kaka 4 ministères mais ngana FCC bino na moya lelo bolo tabando to baba te soko vando zole o lobono biso saka ki Kabila non les temps sont comptés ça ba signe de temps diaka foufou bien mais là rango normal mais makambo ebele et changer faut tala pembeni no batebele bazako tombola mapera so monika ba tombola yebisa ke non ndeko ta ekoka po pays batu bako be esclave et ti bon mon ministre donc tozu pe quoi donc comme ministre po photo banaliser na ki ministre ki député biloko wana facha aussi sango valeur donc batebele ba lobo
oh président memi ba téléphone, oh président moi c'est président memi ba sac. Mais bango ba servir binoti, bango ba po babangisa binote. Na bi ke bo mesana na ba président ba soda. Mobutu soda, Mouzé soda, Joseph Kabila soda, bango msala bango bangisa binoto ko ba na ba tuna bango ba sipumbu, ba bangisa ka bango fo ba kaukaka, l'armée c'est de discipline eza soki ndenge nini, ba bangisa ka binoto so mobuleke wala ba civil. Bana tango ba complexé binote. Babangi Sabinote, donc je crois que beaucoup ça na 5 ans ezebele Congolais rechanger nos comportements, ko souffrir té. Il y a éducation ebele bazako douter mais na moni bino moko vraiment non, que Fati benda ba komo so biso bambongo. Nanu bolobité mais décembre nanu. Na bi ke ba tebele western ni bo salarié. École primaire kaka hein? Jusque là. Bon, jusque là c'est leur constitution. Bon moni netinga ibona malibanda constitution té. Constitution ba kende kotanga. Ils ont garanti l'enseignement primaire. En plus, nous avons accéléré au Congo. Mikolo, na sali constat mo raison mo na Congolais mo telemi alinga laksa. Fati nga o diriger mboka bomba maele na yo. Na bi kozala ngo ebele. Kabila vandaka o fioto la tamu nokote. Na bi kozao ina me makamto asala kozao Hollanda. Mais na mo mikolo bwana mo mkusamo bo na Fati mais ne vous en faites pas. On corriger. Oh fallait à la boy. Ya sali boy. Non, ko souffrir na ote. Avant bando corriger Fati, OK au lugi dictionnaire na préciser bien je pèse bien mes mots. Kende koluka dictionnaire talanan mo coalition soko tangi coalition silisi soko comprendre en français te kende ba interpréter on a lingala so sisi ko yo après obando beta masolo politique oyoki ezambala suka et puis na sepeli pe ngana kumisa fayulo webiti na prometaka yo ngana kumise fayulo moni bino na lamuka bosaka ba borafo so moni yo moko conseil na pesaka yo. Na sepeli bo bolu bato ata ineti biso ba Saint Thomas bolongo linya mwisi bozongisi Mubake eza bien mais Mubake c'est bien mais ça va aboutir à quoi talaka ne bosangani wana Fayulu Muzito Mubake c'est pour faire quoi tu es fini moi je te dis la vérité na bombela la nga yote donc na epsaki bato bazao lingo ke balingo na bolingo ya minu te ya motema yo mo moni ke bolingo minu mingi ba ko robeta suli solo na yote. Parce que dans les bango, avant même on a choisi candidat commun, tu as candidat commun. On a promis que les Congolais non élection ils ont 3 candidats na repelé malobalanga bango balango. Na ba YouTube ça bango bomo na élection to kende to na candidat ya peuple, candidat ya ba opposant wana na candidat ya pouvoir. Ndelo ko salema po moni nzambe lokola sa ponaka fatinga na ebisaka batu fatiye wana. Yo. Lokolo sali face na nzambe ndeko na no monité. Donc Steve qui voit ta zamtasura est que non ano présidenté. Mais na Facebook ben amono kauki, maintenant no silité. Okoluka ba santé, okoluka ba recrutement yo moko kolemba beno ko senga pardon parce que omoni nzambe basala kane ba fantirité. Nzambe nenga zana nano kosa mutute erio ben Fati président na yo ya rassemblement ngas na ibaka za la président. Mais na kamo zu courage ko taka eduti na mbemba kimiyo. Katumbi wangani yo. Na bato bazo bengo président eli bango mobanga. Tu maintenant les 20 personnes ba yamena aéroport na Lubumbashi. Oui non, Katumi Fati ndele mobo Katumi debo somona ito bemba nano agina kini ngana ngao soke no agina ba boss nemi bale Katumi na bemba. Bemba tango aye, yeso aki président eliende falaka za likolo jeep bemba na se. Momona ki azana se bemba likolo. Donc na nini pe kuna yo moko moni Katumbi avandaki na kiti ya ye moko bango bavandi kuna liboke. Ya na rien. Voilà. Donc pour le moment na ngana ebisaka ba Congolais que non mingi ba ndeko na diaspora bocha na se pouvoir reza déjà mais pouvoir reza na nengo za ko kanisa te ya ba privilège o tinaka biloko na kopo ba benga na téléphone pour ko tana douane teza ya bongo te. Le peuple d'abord. Wana benda boko silika boko finga me boko lemba mais réalité yango yo ngana terre évangile ate sali o passe mais eza vérité pour komona ngo. Privilège ezate. Tout en a besoin de développer des populations. Voilà. Tout royo, ce n'est pas vous. Tout royo, c'est le peuple d'abord. Saint Thomas, tu as souka. Merci, Papi Kamas. Parce que dans aujourd'hui, matinée politique, question souka au résumé. Na pouvoir oyo, le loba ministre Bazoya Awa, na président Yves, ya Ligue des Jeunes, le loba combien de fanfare, a commis excellence. Donc, n'amoko na téléphone nangai, na commis, sur la bi camarade, na lobi mabe, c'est-à-dire, na komi na ba ami na téléphone nanga ba contact nanga ba ministre donc ça la fin na benga na ministre moko na benga na Rose Boyata son excellence wana ibisi mama Gigi oh voyage microzone
te ma gigi donc microphone na bengi e ayoka excellence allo tindika merci madame ngabi oyo ministre non bon c'est quoi le baboye nyonso autre ba ministre boye pesa ngai impact to rôle oyo Kabund na Kabuya ba jouer na mukuse te omoni nzambe ali kolo yoka ngana na Saint Thomas nzambe vraiment alimbisanga susunde na zabo na telemi awa ndaku Kabunda vandaka na yebi na ngango te même adresse Ogise Kabuya pe yemo pa ko témoigner ngana yebi na nganda kuna bango te na pe na komana bandako na bango te ma encore récemment kana otomo na ndako ya ministre de santé Teni Longondo na 3e mairie na bengi Junior Mata au Junior Mata vice ministre de finance yé na ebele na mombele rona encadrer ba jeune réponse à Mukuse voilà réponse à Mukuse réponse à Mukuse na lobanine kenengana ça va te bela on va te bela na ba sortie médiatique trop ba to baza ko s'acharner na Auguste Kabuya na na Jama Kabunda Kabunda mais nangana ça le respect s'il vous plaît na bato na mibale ponga na lobi boye na lo bango tout o soko lingaka bango te za nango normal eza opinion na auto na démocratie mais raisonner ce qui était Tshisekedi akufaki tangu Bruno Mafungu na Bruno Chibala baza secrétaire général ya IDPS na adjoint na ye facha linga ma présidente wana mana ebisio donc faut qu'on remercier les lo Auguste Kabuya na Jama Kabunda Kabunda grâce à bango mibale wana bandima ki basa la loyal envers facha zakane na rien que baya ko se servir na Kabila mutaki na mbongo ebele na pouvoir na makambo nyonso mona lelo et puis ba tenter ba na corruption mais ba résister talaka Kabunda kufela mwana wana yo kumisa bango te ngana ka Saint Thomas na loba makambo na mona ki yo soko lingi bola tata linette à vie claire pour mona bien pour la te mettre gimste pour ya mona na ba doute mais mona bien esprit bien na ka flatterité ya pe pour flatter bango te mais banoko wana bandeko wana baza na komikitisa et puis lelo na ngana remercier sous humilité ma grâce ya Auguste Kabuya batu baye bakatenga la Saint Thomas na nina rappeler batu moi j'ai travaillé avec Mavungu j'ai travaillé avec Auguste Kabuya j'ai travaillé avec Kabund mais Auguste Kabuya na Peter Kazadi baza parmi ba émissaire ya Etienne Tshisekedi pe à son âme pour na ko kende faire ba parti politique ebele pour na robenga cérémonie mona ya conclave ya Genval Genval on ndongo moni ba émissaire Etienne Tshisekedi ezalaki Auguste Kabuya na Peter Kazadi mulumba kenda ko mona bato G7 bato ba MLC ba parti politique wana nyoso ba olenga ko tous ces gens là que vous avez vu en Europe autour ya Etienne Tshisekedi ezaki be fort ya Auguste Kabuya wana bomonaka yem tasala ba evre wana et lelo au mona mduso avanda oganga sous-estimé mais à travailler makasi en plus ba négociation lelo gouvernement bimi parmi ba négociateurs à minene merci beaucoup Auguste Kabuya sana kati donc ce sont déjà respectés et ça le flatter même donc moi je dis batika bango bazala wana po ba PCDPS pouvoir so bato musu lelo mbele IDPS on besoin na pouvoir te mbele zaka na système mo ba congrès bazako la kelango IDPS on ba umeli bozoka pe pouvoir te kana sa banzete melelo tala lelo sa banzete komi mituke komi ba parking na moni ba sa kitoko mibala kitoko bele ba komo yao mais kanaki bato ba sapato tengama ba parlementaire debout merci na base bobimisi président de la République et puis li mettez pe ba teke merci voilà mais Joe Pepe merci papi kama si merci Pepe merci na bandeko nyonso masola ko nani mutu na ngai yo moko na États-Unis yo moko ebivie Maurice Toko eratakate et dit moi dans Japon toujours boza ebele ba na monde entier bye bye merci beaucoup na ebisa bino so eloko mususu merci baba to kala baba na biso ba personne avec handicap bazaka na bango baba mais je vous informe nombre baba et combien wa donc na baba ya Palu na baba ya MLC na baba ya PPRD donc na baba ya SID kuna baka na de baba SID de baba kaka bango tout ba ya so boye réunion baba awa donc plein à craquer on dirait matinée politique donc mukolo wana na bandundu baba kisami mukolo wana Auguste Kabuya na ndenge na ye abimisi moi transport baba bazonga ba parler faut mon bagara au moment comme baba natali baba bonga o baba infiltré donc tous les baba ba pesi sango
que pouvoir reconnaître talaka baba chabe donc il Bukonzi et comme il a UDPS boya tous les papas combien voilà. Merci na Dengi Mayar Montana, merci en tout cas na maman Christine Pinda ya MDCC, sans oublier maman Anto Kayembe toujours na MDCC. Jean-Michel Lokio Jean-Michel Joe Pepe azalaki na caméra wana pe cameraman na biso ya PPI. Donc PPI est dans la presse présidentielle indépendante na cadre de la cohésion presse officielle présidentielle. Voilà. Côté ma comité biso to komi. Lokola CG a honoré biso ayambi biso alaki pe biso. Biso to relaxation comme no musala ne bandi. Boko vivre bana ya PPI musala ba kosala. To zaka biso moko tena bata poto ba mettre dona Mama Songa Mbeli baza ebele na mikili. Bayeba ke ezo banda sikoyo musala. To relaxa boulot. Merci beaucoup. To tikani pona lelo na nzoto mena molimo tozali. Awa na kati tozo kota boyeba makambo sala malelo bomona ba ministre Dabino en live. Merci et à la prochaine.